Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona kanoti na kati mwana muluba botama mulubo ka sentiment na profiter encore na pesa mbote na mon boss mon patron Papa Sibu Mutombo depuis Allemagne boss leader à Pembe Bambote no esiko zwami na Georges Jungo tetelake mafumbe journaliste na biso Congo Check Check cœur sensible depuis Allemagne na ville ya Arène Bambote no ebele na prêta color moi ça mondele Bambote no ebele ma grande sœur chérie ça la nga bien makasi na sepeli toujours dans Love na émission vous avez droit de savoir bozala kaka na droit ya koyeba to mesana ko pesa bino na émission vous avez droit de savoir bino boyeba pour bozara na droit oyeba lelo na émission vous avez droit de savoir lisolo na biso ya lelo eza boye bandeko ezaki na couple moko babala na bazaka na bango bien mobali a vu ba problème na musala na patron na ye abungisa ki disque dur ya machine ya musala ba perdre beleme belé na kati wana patron na tellement za na kanda apesi suspension si la kate esili mobali azozela babenga na musala ezo simba te mobali ayebisi mwasi na non il faut que komona patron na ngai le quoi pe patron na ngai linga ka mingi bosola kana bien mais quand nous kosola na ye tala suspension c'est silaki et moi lisusu e bakisami bandeko mwana mwasi akei nenga bino mo boyebi na lobite ke ba patron nyonso nde basala ka bongo ba genre ya ba patron basala ka ke basi ya basali na ye bana misala na ye bango nyonso basabilanga na ye moi ça komi attendi problème et pas patron habité na linga kayo mingi na sepela kala mingi mais mobalo azo mérité yote aza irresponsable moi si pe azo tala e kaka azo mona ke pa 3 ans na kanda yes ko azo mema eke na ndenge loko wana ebungela ki disque dur ebungela ki azo mema patron ke ndenge za boye papa tala mais papa zaki wana te façon papa anda lobela ke mobali wana zo mérité yete patron wana malgré toi za marié moi si wana ndakunda zo mérité ye moi si ya travailleur na ebandeko oh d'accord yaka dans 3 jours na ko répondre pour la mobali na yo 3 jours ekoki ndeko moi si azeli appelle pas ya patron atikali ko benga ete abukani lisusu ta keiti na musala abakoti siye kokoti abakoti siye patron lobby bon ndenge na vanda ki na raisonner avant la sa mobile non na musala faut tumba meka mosozo batina tumba meka faut to futa disque dire ou bien ndenge nini patron lobby depuis jour oyaka makamnyo so nazo lobana yo seke yo zokoma kaka te moi ça bi nazo komwa te ndenge lobby ke fona tumba meka ngo ezake lisumu moko boye nde foto tumba mbeka lisumu kaka po mbala bungisaki disque dur te na lingi na bimana yo mwana mwasi lokola zaki na position de faiblesse bavani déjà ba mo ebele mbongo eza lisusu te na ba économie bazaki nango eza lisusu te abukani te ya lobi a sauver musala mobali na ye mwana mwasi akeko coucher na patron akeko coucher na patron sili pe basaki sa mbali musala te basaki si mbali musala nenga zaka bamekisaka taba pondu te patron vraiment alulaki gu ya pondu ya nzete wana nenga mukete akomi sango limesanu akomi kobenga mwana mwasi ya nyoso soko yete na kolonga mobali no musala to bakomi lokwa akomi lokola ko sala yeba biloko moko boye tellement moi si pas na posa ko sauver musala mobali na ye na ebite ndenge nga ba expliquer le ngai na koki ko condamner na nute po bandeko ba kozala nanga na plateau ne to ko sala analyse longo bandeko deuxième tour a betazole ya kate eye patron yo kika kate mobali déjà akomi koyoka déjà ndenge zala kati vérité babomba kango te
akomi de koyoka baninga ne mongo mususu to mona moi sino clarté moi sino clarté mususu za mbala bi musala 16h moi c'est lundi to ba coucher déjà na patron pendant 1 mois moi ça couchaka na patron wana to ba nombre de fois ne nga darling na yebité selon lisolo nde mobala betelinga pa petite man en réalisation azola biso déjà photo ya moi ça bomoni likola mbeto atie mutu na se tanti na biso ye wana ozaki na besoin ko sauver mobali na ye jumso alaki mobali on ndenge za boye patron abukala kita mesane ko lia ye ya balikolo lelo pena lobaki fo nuit de non sezala po baton alia ka ye za mukie lelo pena fo balala ba coucher balala na ye to ba passer na ye nuit mobimba mona ngo salobi yo nazokende veiller mais na kokende veiller na bazaka dia na bana mibale ono ba prière toza nango ya ba mama pona ba foyer na biso bana ba tungisaka nga na veiller lokola yo pe déjà ye mbala bibo nga pe na obima na nga te confiance ka toujours ya mwasi na ye atikali na bana ndo ane moi mwasi akende veiller te na hotel wana nenga zaka mwana mwasi azokota nenga zako bimi oyebi te banani o bazomona yo bamoni mwana mwasi camarade mobali na ene mutamoni ye abengi mobali na ye abisa bina moni mwasi na yo azokota na flat hotel moko boye awa habité mwasi na nga ero aza na église bazala mabondele ba mama bazo prier pour na ba foyer camarade na bengi sous deuxième tour na landeli na moni ye amati likolo mobala chete camarade na bin na kolongwa telelo fo mona vérité ne bomoni photo ya mwana mwasi mobali abukani te aye koya wana ya kokuta mwana mwasi na patron na ye likolo ya mbetu bolingo fou yango nazanga moko te na plateau nazana Nadia nazana président Billy ba meka non un peu quoi intervenir non na lisolo na biso ya lelo to sala analyse ensemble pour ça lisolo mo rezo pesa vraiment pas si makasi na robana président Billy. Bonjour président Billy. Bonjour la canone. Mono ya liboso na bafani tout o bazolanda yo mona ngari liboso ezaki na linga bino mingi bafani tout balanda Congo check na pesi bino pena bambote belé na pesi na mbote belé vraiment et pas Maurice Mawete na Angola Laetitia na Angola pena ba to balanda pena Congo check chaque fois na pesi bino bambote belé. Merci beaucoup. Bonjour Nadia. Oui mbote malamu mingi et pas darling love na pesi pe na chaîne na mbote batu mingi ba mesana komona elongi nangana o asepela nangana o asepela ngate pesi bino ba mbote belé Nadia ye mwasa kingo mabalinga bino mingi. Merci beaucoup. J'espère bolani vraiment lisolo na biso ya ndeko mwasi mobala na ba problème na musala ne akei mobali na tini ya bi lokola patron na nga za na kanda na nga de na bungisa ki disque dire to perdre vraiment ba dossier belé na kati wana ezaki important kenena no so na patron na nga ndeko mwasi lokola yaki ko boni la patron mwasi pas yaki na position de faiblesse patron proposé ba bima po donc sa mobali na musala lokola pe ba na ba moyen malonga te andimi a coucher na patron. Président Billy analyse d'abord et pas inayo attend que mobali loko ya bongo la tango na nous jouer na nous rôle wana ndenge ndeko la biso mobali yo ko kanga ndeko si na hôtel na patron na ye famille ya mwasi na balimbi sanga vraiment ponde kona bango ndoki aza pena ndoki o ya babo pena bakino to benga nchor tango mobile azoka musala yo keno pesa nzoto po musala wana ibanda okeno pesa patron nzoto po mobile azo musala mais soki likamwe komi il faut zo nzoto keno pesa na akori ya nani nzoto nanga bile onga na liaka gu onga na yoka kawana patron ko moyo kango sike ngana patron to komelo komoko to komo partager na sani onga na liaka songa na lemolisani patron epe lemolisani wana nyeka sauver musala na non ça pas de sens tango na zoki musala na tinda ki ete ke kendo coucher na patron pona zo musala ou bien na commissaire sikoyo marchandise na ba place nyonso na luko musala tinda kai balala kala ke pa ba patron pona zo musala lelo na za posona comme président ya République démocratique du Congo na tinde pena na seni balali lalie na seni bimisinga président ça pas de sens okenda ko bonde la patron pour que musala mobile na yo oui et ça bien pour monique non moi makamo boye komi na palais kolia moi pasi moi glace abana pasi oui Billy na moi ozo condamner déjà maman na biso on est faute à patron non
faut ta patron te patron ameki un peu moi c'est tala omoni bato mususu okoya boye pa nanga to vandi na nataleka la canon ah oui que na la mono fort na mekana esprit na vous comprenez na meki ka boye sa président bilimba la suka hein mais ce qui n'est que tout ça la ta musa mais ko betela maso na nga babuzo ba wana te est-ce que pour la deuxième fois na ko meka sous non mais kate na bi yali nga ba je wana te mais so le meka la canon ah yo biki na lela fort ah président biliti ka bongo te na ko mo simo na nzoto lobi wona na kolongolo bilamba te. Alors, pour les patrons, ceux qui patron mais qui bongo, ceux qui moi ça la peine ferme. Au moni non, na ile makamba boye tala boye. Na ko sangisa na bonzambe. Vous comprenez? La Bible dit l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Nzambe nde mutoko pesa élévation, nzambe nde mutoko pesa musala. Ceux qui musala kotaki ba makamu ndenge kotaki, bo fukami bo sambeli nzambe. Oyebi nzambe ndenge nazo kende boye pa patron mobali nanga. Ngana limwa yo nzambe omonana maloba ona kobimisa na munoko nanga ezala yanga te yo nzambe chama loba na yo na lolemo nanga na convaincre patron c'est pas yo c'est que mwana mwasi abandolo le patron parce que ezana na sens tetango ke premier jour bakutana patron ebisi makambo wana azongi ndako ebisi mba nete point akomo kende siko azana idée wana te oui siko tango bakeba longole bilamba première fois azongi ndako ebisi mba nete point bazongi simo bali musala omoni e komi siko soki patron yoki posa na ye ase na longo lomba no musala ye bisa mobali na oti omoni kutunenge zabwe na sala kerere moko craft pozonga na musala mais tala ndenge na kendaga na patron no simba simanga na nzoto nda zongi saki musala mais no mona komo déranger ngake soki na kete alalanga au benga no musala siko musala ngwe kotikala ya bongo tu vois na mobali na ye ba osora na entre bango mibali obi makamusu biso mibali to ka passe ezanini so na kangi mwasi na mobali. Et ceux qui sont en kabiso mibale, toko senga na pardon entre nous deux, likamwe bimate parce que ozala soni na yo soni nanga. To limbisani. Mais ceux qui comme troisième personne, quatrième personne, ngamba na bando yoka soni. Yandeni moi sanga do territoire moi c'est bakanga na hôtel. Moi ça bimana kingani. Omoni, et ozasiko sujet mo boye, bazo banda ko manquer nga ba respect bisika nyo sona ozala. Ceux qui yebisa ki e katang bazana ndako. Mobali nga trouver na ba solution mususu ake kutana patron na ye. Patron salaki boye point comme ça nazo funda yo parce que violer moi sinanga ndongo violer moi sinanga pona musala nazo funda yo bakanga yo de dommage moi sinanga boye o comprendre patron ko banga pe atali bon c'est comme ça na matiso susu ba cadre pona boye pona protéger susu famille tu vois asali angote comme susu tibakende tina hôtel ba que ça nuit de noces yo patron balaki pour que ça d'une nuit de noces patron balaki. Merci beaucoup président Billy Katiolante to lo bisalo le pe Nadia vous avez monté la plateau to zala Nadia olandi ndenge président Billy a lobi aza vraiment na kanda bankasa bine ko mwasi pas 3 ans na likambute yenda salima be analyse d'abord epai na yo est-ce que ndeko mwasi salaki bien pour na munoko le na ko lobake na zena besoin na sauver musala moni ya mobali nanga boye analyse d'abord epai na eloko liboso po nanga eza mwasi wana te eza nde mobali mo ateki mwasi na na ndeni bon ye mobali obungisi disque dur oke kozwa mwasi na yo ake kosengelo pardon na ndeni donc yo ebi patron na yo aza mobulu po na misala pe eyebanaka eso patron aza mobulu na misala etongamaka toyebaka ke chef kingani bo azaka mobulu bongo ye ti tonga kende koyebisa mwasi na sengele pardon esika patron na yebaki te ke ye nani patron na aza mobulu ayebaki yango te ye moko ateki mwasi na confiance à mwasi na eza normal darling azalaki na confiance à mwasi mais mwasi amitali pabi sope na tiki bo mobali alongo musala bana na classe minerva la bana kolia na biso na osuka wapi asaki kaka sauver musala mobali na ye e ape faute na ete ye mobali atindaki asenga pardon intention nini n'intention ya kino aki atindi mwasi na yaki kosengele pardon patron okitsa mutema atekaki mwasi na ye moko abwaki koyebisa mwasi na ye darling abwaki koyebisa ye mama na tinjo pa patron nanga o nyonso to koloba na osala po ayebaki mwasi otomboka na place na loba bongo te bon pona na zalane na memele na ndenge moko ya bien a comprendre na place okende mama ke osengela nga pardon ko te ya patron nanga
Moi c'est ton ya kei. Mobali osana yo na atindaka yo keno kende na quelque part tellement que na zampia ka kende pas gérer comme tox 207 soko komi kuna osololi na ye yo moko céder kaka pour que non na se retrouver. Atindi moi si na ye pourquoi? Non parce que makamolo bana sepela ngote. Nazo sepela na ngote. Atindi moi si na bana. Aket tali sa patron tala nazana bana bana oyo ndenge za bo soki obengani na musala to vivre ndenge nini ozomona bana oyo potopoto ya mwana oyo ya muke ba oyo ba kende classe ozomona ba vivre ndenge nini s'il te plaît zongi samba na musala diski di na mbongo ya salaire banda ta kokata ndamu osa nini to somba diski di mususu omoni atinda ki mosana te poke sa kindumba yo tango zolo ba ki bana classe musala wana est-ce que nani madame ne wana akenda lukele musala pas que senge pardon et ça sens tema kama misala basuki si y a un problème ya keno ngana kutane ngana kutane na munana patron to yo kana patron te na oloba nini patron oyibi charge nazana mwasi nana bana mibale s'il vous plaît mwasi na bana mibale bangwana omoni papa s'il vous plaît yo kelanga mawo mwasi pe bando bondi la patron s'il vous plaît tala bana omoni ndako wana tofutaka limisa kaka musala na yo oyo nde sala kabiso potozala pardon limisa bakenda ina esprit ya mabete tellement mwasi amoni ke na ndaku mombongo ezalaka te aza mwasi mo azana bolingo mo ya intérêt alinga kimona mobile ya batwana po mona ki azo sala musala abando zwa mbongo oh akenda ko senga pardon te kaka ye mo mobile ngaka lobani mama olinga nga te yo ndengo zawana tinga na koma na pasi bo eza yo tinga na souffrir eza yo soko kenda ko senga pardon ko ta patron na me makambo yo arrivé te siko ko condamner moi la mwasi wana te ya tina oke panza makolo nozo comme pas patron pour senga pardon oke panza makolo ayeba kango te ok oyeba kité zela oyeba kité et arrivé bafutela kanda ku darling sikoyo atika asala yango te azongela supo na bango azongela biloko oyo atika banda kala yaya asala kengo na souci ke a sauver bolingo ya mobali pardon musala mobali na ye yede patron da mabe a commission ya biti bo mie totika la piaka na ndaku nanga ke na céder nzoto nanga pa mutu mususu o comprendre ndoto moi c'est ceux qui basi babali balati sur alliance ndoto est comme sacré. Tu ne peux pas partager avec d'autres personnes à part ton mari. Alors s'il y a un problème et tomber que salo ba makamba bongo zonga nanda kuvandi sa mobali papa monde na otubo tala makamba patro asali tala boy ndo mona bengi o banda musala o comprendre solo kaka o monto na bando ko leka garçon mo ba déranger kinga atomboki eza lokuta bobi madana mo mobali wana ongo sa ba sambla bino mibali bozalaka bongo soka betela keli solo patron na yo alingi ngai mobali nganga nzima ngo premier abetela li solo ngana kangisa patron o comprendre na kangisa patron parce que 6 mois sinanga na nzoto pona musala na kangisi patron makambo esili entre biso mibale na limisi mois sinanga yebisinga vérité yo yebisinga vérité te la canon tozonga na batoza mwasi oketi okomi na point ya kokosa mobali otikele bana ke na ke église bino basi bomosaka na nzambe bokomisi mpe na nzambe noko na binoko nzambe tata mwasi na bino na bapapa leki na bino bokosaka bokosela nzambe makambo oyo nazoke veye yango wapi na hotel nzambe alola yesu yaka bao bakozwa bomo ya seko bazwi bao bakorate barate bokomosaka na nzambe oyo nake veye oke veye yango wapi na hotel on a entendu nani na patron yebiso ndena za bwena na posa keno ngana o nuit de noces patron yo soki na yeba kufinga yo na obengelo pe na tendresse la sirène non tina tendresse la sirène pas na yo ameke mpe ko papola yo c'est quoi ça? Merci beaucoup président Billy tozo chité déjà likamuton bat papé sera ba problème na bango za quoi tribunal Darling Azana za juge présidente azawana bino boza ba avocat o bozo samba siko ndenge za boye to samba nanu likambo to sambi to sali ba analyse longo to siko conclusion liloba dino zo bisa ndeko na biso mobali ndenga eko kanga mwasi na afranco de li o bata français balobaka akutata na sete mais afranco de li liloba dino ko yebisa na papa au moment où je que moi sinon azana hôtel na mobali mususu il fallait que maintenant le loko moko o tcha on sentir na yo pourquoi me maki ngote il fallait me mailo ko wana o me mia tambeli
osimbi yango awa oke nango na hotel mon ntango kuti bango na mbetu ya liboso kokabola eloko ezokabola bango eza mbeli yoko kikabola na maloba te eloko liboso kokabola bango eza mbeli ekaboli bango mibale oyo azotanga makila oyo koto azotanga makila tobanda siko kosamba po toyebeke problème ezokende ndeni mwasi oyo ya yo okekangi na hotel na patron yebisa na patron ngo abala te il faut que na bana na mwasi ya patron bayoka son ke no mutu mobo ya kangi papa na biso na mwasi na ye na hotel par exemple kaboye babenga yaya nanga pena na téléphone alo nde toza boye tokuti pena Ginette Matende o comprendre mwasi libala Ginette Matende akosi ki ake musala na Congo Fitir na matete o comprendre nzoka ke se retrouver wapi na hotel soki na yo appel a botenir rikerte vraiment na sala mabi ndeko nanga mwasi asali buzoba na mwasi na patron bazaba to confiance isuste po soki ozongisi mwasi wana na ndako na bolingo yo oza nango ke mwasi nanga ozongisi ya na ndako nana yebiso azaka na patron bakamahad no bayaka na ndako ti osola na bakamahad nao bobimaka bokenda bafeti na bakamarade peut-être abeta suna bakamarade wana yebisaka ote parce que azanano une femme sans cœur, sans morale, sans l'amour. Lui ne peut pas parler de l'amour vers toi. Akomeka kolobangote parce que soka zala na bolingo il fallait qu'il y ait une vérité à makamunyonso. Et comme si ko ba déranger na téléphone chaque fois. Nde omona ka bata musio ke musala, patron na ye musala te. C'est que patron zongande pa na yo oyebite. Tu vois? Alors pona ko luka kimia, moi c'est akende patron akende, mais patron a se retrouvé na prison. Ah, c'est que nyonso yo kosenga patron fo yo bala mwasi mususu na mbongo ya société. Babalela o mwasi batala bano mwasi azotika bazwa bano na charge société bando kofuta bana wana mwana musala oyo kozwa ko bando kozwa so ya bana wana société futa mwana musala wana sike kotika lika mwana kotika ngo bolingo ngo peza la zobe komona kana zokanga bwe na micro lobi boye mwasi ayo kosenge pardon choko limbisi mwasi na oya soka olimbisi mwasi la canon au sein adresse s'il vous plaît. Merci beaucoup président Billy. Nadia Olani ninge président Billy a sali conclusion na ye pe ça peut conclusion non attends que moi si moi so balobi moi sali bala nzoto na ye eza sacré mutu mususu oyi ko kota hotel loba ke mutu apoto aye oke kotala ye loba ke na ke boye mais na niveau te ba okanyo na hotel Afroco de ligne photo ezo la kisabiso o vraiment conclusion ni no pesa nani loba kaka boye nyonso tu balimbisaka kaka nzambe kutu babaka kaka ne kuluzu me ka batu wana alimbisaka bango soki azaki mutema mabe vers batu wana ngaka limbisa bango te tonga limbisa ki bonga comprendre que biso toza biso kaka batu papa ezara te ke likambo wana kabolo na mwasi na avo bala mwasi wana tonga pe mwasi na wana kanga ka na bilo mususu pe alimbisa kiyo wanga na yebite akanga na mwasi na yebite bili tikanga na loba yo poso lobi donc susu mwasi wana pa kuto makambo alimbisa kiyo avo boya mwasi il faut zoata au raisonner que mwasi nanga saki boy pourquoi asala bongo asala ki on peut tension à ma bête asala ki a sauvé musala na yo pas trop da comme son ndenga mabe azonga habitude mais nga onga na oyebisa yo mama mobali limbisa mwasi na yo bobokola bana bino divorce et baby sa éducation bana yo monongo bia to kabwani ozota fia bana o wapi bana bele bakoma bashege à cause de divorce wana et mizo mema na ndenga mabe papa limbisa Jésus tonga limbisa ki ayebaki le pourquoi limbisa ki bato babaka ke ne kulusu bongo biso bato masumu roi biso pourquoi pour limbisa mwasi na yo limbisa mwasi no bo bande la vie à zéro bossa na patron na solo roi ke patron na za likangu moko quelque part a déranger ki mwasi na yo esili onga ninga lo baka yango wana ba vanda libala na bango abote na yo ana pesi ba mbote belé na Nicole
ya Nicole Olembo na Suisse na pesi bambote belé na pesi mbote na ma copine privée Gladys Malou na Chine siko za bambote na ebele na pesi mbote na yato te de basisa na Belgique na pesi bambote belé na pesi bambote lisusu na Yanzuzi Marie Tuzolano na France na pesi bambote belé pourquoi pas ma sœur chérie Bitambula Nenette na pesi pe bambote belé. Merci beaucoup président Billy bambote na yo pour tout ce kabwala déjà président Billy. Avant na pesa na bambote la kanone je m'excuse vraiment. Makambo Nadia zolo pianga kanda pena kanda makasi bo excusenga. Akolimbisa mwasi wana te parce que bolimbisa ezaki soki mutu avoué. Asengi pardon ango olimbisi ye. Ya sengi pardon te bake kanga eke lisusu na hotel balimbisa ye. Eza sens. Ah Nadia obiki avant na pesa bambote nanga na pesa na numéro de téléphone nanga. Eza plus 243 89 77 59 669 plus 243 89 77 59 669. Facebook nanga sozolu kanga obitika ka Billy mbiye wana ozinga vraiment bambote nanga vraiment ya liboso na pesi nanu na Ginette Matende mwasa libala bambote bele place ozali Deborah Munandi mama ministre suka na mwana mwasa mwindu mukusa likimi layi na talo pe na valeur mwasa otali mwasa ogigu otali mwasa oki sentiment otali mwasa oki elengi bambote bele pe na place ozali na pesi na bambote bele pa la pharmacienne mwasa po mwasa mbinga mwasa mbiji ordonnance là. Moi si abato docteur Jeff Mulumba bambote pena place ozali na pesi pena mbote na Joceline Mozitu na Paris na pesi mbote vraiment na Taveline Lina la naturelle bambote bele place ozali na Paris na pesi sou bambote nanga Denks Ndaya bambote bele pena taona baloki kuna na Luanda na mone pena Laetitia Tiala bambote bele pena moi si pembe bambote bele place ozali ah maman merci beaucoup merci beaucoup j'espère vraiment et sali bato ebele pasi na lisolo ya lelo protokolo bateke salimi mpo eza pasi libalo esi eboti bana ekabwana vraiment divorce ya na makambo ebele divorce tomona bana bakoma bafazer divorce batomona bana bakoma bandoki papa j'espère nomona kute lokolo bate po mamba bolingo surtout kumo kwa bongo salami ote ya mutu nini oza ke yo moko ndo kangi salaka o mutema no etinda yo. Merci encore na mon boss le big boss leader à Pembe papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Merci papa pour la confiance prêt à color moi ça mondele maman Madongo la patrona maman chérie ah maman Madongo Mabatu Marraine Abata Darling Love va partager la émission nanga fort merci maman nazo mona vraiment zo assister na musala merci encore na honorable papi Nzila ye pepe na makambo a partager vraiment kitoko makasi bo s'abonner na Congo Check TV boza décider merci encore na mon réalisateur Metitima wazo ça que toujours bon na ba émission kitoko boy vraiment wana Metitima to monani check Congo Check TV Yasibo Mutombo Congo Check TV Yasibo Mutombo